Hi guys, Isayabino, Mayo Gino de Bundes TV, votre humble serviteur. De Yelisusu pour la relobé la makambu yaba. Basi Oyo, Bazosa la impudicité. Alors, Bolanda maman nabiso ndenga pesibino conseil. Allez, suivez Ser nabiso Manzam. Il veut rien faire, mais qui veut être riche à partir de le sexe. Donc, tu comprends ça comment? Votre humble serviteur Mayo Gino de Bundes TV. Nous sommes rentrés encore pour vous éclaircir l'analyse de notre maman qui était dans la chaîne de notre sœur, la sœur de Kazarema, Manzambi. Alors de Kazarema. Alors vraiment c'était très intéressant, c'est ça que Mayo Gino a pris ça en considération pour vous éclaircir en Lingala, que vous allez bien comprendre. Alors suivez extrait, après ça on va revenir. Faut qu'elles sachent qu'elles seront jamais riches. Et un bien mal acquis, ça ne profite à personne. Ces hommes-là, tu vas courir après eux. Oui, vous avez suivi l'extrait, la maman sait qu'elle a dit. Alors, on a l'ingala parce que naïve que va comprendre quoi. Et l'ingala que maman azana regret makasi pour na moisi. Vraiment maman na azali azo inspiration mon boy que ça vient de Dieu. Parce que inspiration maman azu ayebi que moisi aza matière mon ko vraiment aza très riche. Moi ça aza très riche parce que boyebi tango Nzambe a créé Adam et Ève. A mon avis que non, Adam et Ève ils ont malamute azalana banyama kaka yemoko. Alors tant ici Adam pongi amakasi abimisaki mokuwa ya mobali asali moisi. C'est que moisi azali matière moko aza très très fragile. Aza matière moko pona ko accompagner mobali nae. Alors ezalaka que ce qui ndenge maman alobi que vraiment matière na bango oyo penza mo basali la bango basi vraiment ezali vraiment très très important na vie na biso. Oyebi mutu na mutu tanga aye na mokili oyo Nzambe apesa mutu na mutu chance na ye et puis apesa mutu nini na ye apesa neti mutu nyonso azali na temps na ye ke akoresur ozomona. Alors et comment vraiment to comment ko précipiter makasi que tout ça la rapide au resur noki au sala soki makambo ebele na temps moko muke yango ekamwe sa Nzambe oyebi ke biso bato tozali banzambe na koloba toza banzambe, on vient de Dieu. Dieu vit en nous. C'est que Dieu tozali neti on est neti te mais toza temple ya Nzambe. Tango Nzambe asali mutu azwaki esprit, c'est que esprit de Dieu et dedans, c'est que Nzambe azali kati na biso. Tozali neti kaka église na et tozali neti temple ya pamba poso ya pamba. Maintenant Dieu habite en nous. Alors ce qui mutu vraiment à réfléchir à yebi que nazali nani, alors à comprendre yango très bien. Mais mutu à comprendre yango te o eza mutu wana azali na monde oyote. Azali mutu ya molili. C'est qu'azo comprendre na vie na été parce que on est riche na matière que Nzambe asala biso riche. Na nyonso, na beauté, na nini, tout ça. Alors, maman na biso alingi koloba que basi bakoma mi bebisa. Omona mwasi azana na ndako libala, akoboma libala na ye, akoboma kutu libala te, akozala na libala, mais azokende kosala kindumba. Elingi koloba ke kindumba. Alors, parce que tango ya azokende kosala kindumba, ezali que azo tricher. Parce que Nzambe alobi mobali na mwasi bakomaka moko. Alors tant bakomi mutu moko, ezali que yo na mzoto ya mobali ezali ya mwasi nae. Ya mwasi ezali ya mobali nae. Alors ezali que jamais mutu mususu alibanda akoki kokota amona nzoto ya mwasi. Parce que tant que azali na mobali nae babalana, alors jamais mutu mususu akoya kokota na kati. Donc, côté na kati et communauté ozo yiba et loko moro boiza c'est le bien mal acquis comme la maman dit c'est bien mal acquis ils allaient ya yoté mais ozo tricher. Alors il y a un link ko ba ils a tricherie ils a muyibi ki muyibi na lingala balobara escroquerie muyibi c'est ça. Alors il y a un bolanda moi extrême OK torozonga sous auto éclairci. Ton mari te met dehors que tu deviennes un poids pour eux. C'est parce que tu es chez quelqu'un que ton poids est léger pour eux. Il a juste le temps de te prendre, tourner avec toi et puis te donner quelques billets, tu rentres chez toi à la maison. Ce fait que ton mari te laisse tomber. Tu n'as pas de maison. On ne peut pas te prendre en charge, tu deviens un poids et te laisse tomber. J'ai horreur des femmes qui... Oui, mais si vous avez suivi encore une petite extrait là. Alors, tu continuer si maman a dit à lobby que quand il y a aussi la kindumba, c'est que tu fais l'adultère, ce qui couche na mibali mususu, va pesio mbongo. Mbongo wana va pesio.
ezali mbongo wana ata mokolo moko te okomaka riche na mbongo ya kindumba. Ozomona mama alobi bongo ezali ke okoma na riche te na mbongo wana ko bénéficier na rien. C'est que ezali que ozo passer no temps na yo pamba okozwa mbongo wana ekosila kaka na biloko moko tantôt okozala maladie, tantôt ozala ba problème, tantôt ekosala que ba problème mosusu eyeli yo moko oyebite makolo na maboko mbongo wana tu ne vas pas réussir avec ça. Les ambons wana ezalaka nango kaka ndenge wana eza penza vraiment na valeur ata mokete. Alors tango sikoyo yo bebisi o che conflit na famille na yo bebisi libala na yo ke ba courir les jupons o ba mibali o bakendaki ko coucher na yo ou bien ko sala okenda ko sala kindumba kuna elinko loba ke mibali wana jamais ba rotikala ko bala yo ba rotikala kaka ko sala kaka accoucher na yo. Alors c'est tout tango aussi ba problème na ndako na yo za femme mariée aussi ba problème na ndako na yo. Alors bato wana bazala kaka ce sont les embrières bamona ba dépense tango mobali na yo azo sala nyonso ye azomona ngo ke non ezali kaka you know azomona elengi tango zana mutu tango siko ya koloba siko bon tango yo siko bimaki na ngai zwanga en charge siko mobali no abengani yo na ndako après yo siko ozangi ndako ozangi nyonso. Alors bango wana bazalaka ke akimi na ye akomona yo ke non oza dépense mingi akimi na ye soki akomona ke non alingi yo. Alors oza en tant que o divorcé na yo na mobali na yo problème ya te ndenge bo bato ba mesana. Alors tango yo okende na yo ok bon olingi ovanda na bino ezate ke oza na ndako libala ozobima okende kosala kindumba. Alors ça ne sert à rien parce que kindumba là tu ne vas pas réussir. Au somba non total exemple ba te belé o bazo ba bien malaki ba zo basi ya batu ba yiba biloko ya batu o ba sala ba makambo belé ya mabe ba yana poto na ba mbongo ya batu ameli mutu mbongo kuna aye akoti nzela soki nzela banzela nini aye kuna ba fin de fin ezala kasuka ba kufaka ou bien ba dindi na mai ou bien ba betie masasi ou bien ba kena ba teki bango se keneti ba esclave ou bien ba komi vraiment ba koma la vie moko ezalaka oyo okoki ko réussir te c'est que kozalaka osuka na nzela na yo batala batu nyonso basala mbongo na bandenge ya ba bien malaki totala na ba président soto kiento zongisi ma totali ba président nyonso akala ba oyo nyonso basala ba mbongo tango ba kufa resukela bango ndeni mabe non. Alors c'est la même chose que la maman veut dire que l'argent là tu ne peux pas être riche avec cet argent. Et ça nango que tu passes temps au zoyango ça va aller comme ça au bela au bana batanga kati ou bien au sala soki nini au zomona ki makambe komi yo poto mutu wana akokipe yo te au changer au komi na mususu. Alors au changer sous au commencer que au banda kaka ko tourner en rond ça va pas vraiment t'aider. Alors ils allaient suka omoni o azana sida suka o azana na maladie moko boye on ni soka luki longi na nzambe te bakufaka mabe. C'est ça. Suivez parce qu'elles ont vu du fait, parce qu'elles pensent qu'elles sont belles, parce qu'elles pensent que ben voilà, il n'y a pas mieux qu'elles. À beau être belle, il y a les femmes encore plus belles que toi. Chaque jour que Dieu fait, les femmes sont devenues comme si on les dessinait. On dit que mingi basala kabongo baki na kosala adultère, c'est que kindumba azo sala yango azo mona ke non aza kitoko. Aza kitoko. Opo aza na ma aza na derrière ya munene ou bien aza le devant c'est bombé. Alors aza kitoko. Mais kitoko wana ezana ba mususu kutu ba leki kitoko koleka. Ezanga te za maman de moi si azoloba yango. Nazo éclaircir bino pour comprendre. Ezali que mi basi bazali ya kitoko kutu oyo koleka parce que génération ya basi bazoya oyo yozo leka wana oza kitoko parce que ozana na derrière ya munene ya ndenge nini soki nini mobali aluka kaka atala nde nini ezana derrière wana c'est que alinga découvrir ce qui est derrière c'est qu'alinga tala oyo ezana sima après atiki na sera découvrir moni que non eloko moko malunga pe ezana ngote alors akimi akena et bezaka kaneti ko embrouiller azaneti kaka ko découvrir ko ça la recherche atala nini eza kuna ce sont ça c'est le genre de gens alingi amoni moi si azakitoko yo pe moi sur le binga na zakitoko mais oyebite que tango yo baby si mbula ezokende ozo beba
Ils attendent mon corps s'est trouvé. Vraiment, tu te regardes, tu dis que non, Nazali ngai souste. Nazomona ozoko ka souste. Na kindumba. Oyo bandai ko sala. Ko bimana ba mibali tout ça ou n'importe qui. Alors, tant on a vraiment que non, tu n'es pas aux ana valeur souste. Alors ils vont te fuir. Basi bazoya epelé à qui to kokoleka. Parce que ils en a génération à génération. Nzambe mususa sala mwasi. Ozota la pinobi oyo mwasi. O ba sale pena na matière oyo penza ba sala rabatu ou bien matière mususu. Alors les cas makambo sikezoya. Alors mutupe azobeba. Alors c'est ça, il y a moi là vraiment maman zo pesa conseil que l'adultère ça ne sert à rien. C'est que qu'on découvre que non azaki toko na sala boy alors ils apona temps OK. Mibali balinga kamonio le derrière c'est bombé alinga découvrir bombé ngo ezali nini na kati. Tanga okende kuna atiki naye akena mususu. Alors il va commencer maman qui donne conseil chez les femmes. Alors ça c'est très important. Maman vraiment que le Seigneur te bénisse là. Alors et tous les hommes qui couchent avec vous, ils ne vous aiment pas. Ils sont tout le temps en train de découvrir. Tu as de grosses fesses, ils cherchent à voir ce qui est derrière. Tu as de grosses seins, ils cherchent à voir ce qui est derrière. Mais quand tu lui dis, il te dit que j'ai une épouse à la maison, mais tu n'as pas compris quelque chose. Donc l'infidélité des femmes, j'aime pas trop en parler parce que je me dis qu'aucune femme ne doit penser à ça, normalement. Et quand ça arrive dans ta vie, il faut faire un effort pour y sortir rapidement. Celui qui est en face de toi, s'il ne fait pas ton affaire, sépare-toi de lui. Celui avec, au lieu de coquifier ton mari avec lui, va te marier avec lui. Et puis tu dors dedans. Au lieu d'ouvrir la boîte de sardines et puis prendre le morceau de poisson pour partir, quand c'est pas mis au congélateur, ça pourrit. Mais tu vois, tu dors dans la boîte de sardines, en même temps tu te fermes là-bas, c'est fini. C'est tout. So, boyo kinengi maman lobby, alors maman lobby boy. Vraiment, ezali que moi si vraiment azali basi o basala makamwana bazali penda vraiment bazoye bate loko bazo sala. Alors ce qu'on continue à ba situation pareil vraiment sala noki okoka ko tika yango ko tika ba viwana ya ki ko kushena bateau de par-ci par-là. En plus que tant ba retourna yo osolo ba kenazana mobali na ndako. Je suis marié. Vraiment oso comprendre na yo pété. Mon européen kilo ke nazana copain, nazana mari na ndako. Osana mari na ndako mais oso sala adultère, oso ke coucher n'importe qui. Alors vraiment oso appelle audace sur le baguette non, je suis marié. Mais ça quoi ça sert? De préférence que tant yo zi sardine, fongoli sardine o mekinda oso mekanda. Alors, comme mekata Zwaka sardine ka yo moko mi kotsa na kati sardine wana. OK, mais ça veut dire que il faut aller. Au moment que non, ça ne va pas, tu pars. Ozui mokangi bisaka, tu pars entrer na ndaku ya mutu wana. OK, kota libala na mutu wana. Ou bien ayo kota libala na ndaku na yo parce que ça ne sert à rien que OK, ozo sardine au fongoli o mekinda mo o mabe. OK, kuna esimbite, ozongi bo esimbite alors pas wana bazo découvrir kaka. Atalio après c'est tout. Alors c'est un peu ça, c'est la maman qui a donné conseil chez les femmes vraiment. Ce que vous avez un problème qui est adultère, le problème est ça là qui ndumba ba maman botika. Botika nzamba lingi bongote alors botika parce que nzamba mokola koya botika là. Botika là ba maman o nyonso basala ba biloko na ba aventure wana. O sala ki mamba unanda kwa nzambe. Bondela nzambe akoka ko panière yo na basita parce qu'il y a des semences, il y a des semences. C'est ba semences ça na kati tant yo coucher na oyo coucher na mongali yo coucher na kitome ça coucher so ki na wapi na Johnny demain au coucher na nani na Paul o Jock Likin o BX o lobi na Freddy Kinzonzo o Kinzongi. Alors tu es en train de prendre tous les semences là, ils allaient ba démon de bazakati na yo, tu feras rien. Au moment qu'un jour tu te retrouves au Koufi. Alors Koufi pour la nene, au éviter que non, c'est toi-même qui es en train de tu as cherché des problèmes. C'est ça que il faut courir. Noki au n'est pas Nzambe, Nzambe a kokako kokangola yo. Alors binope, vous aussi les mecs, on va parler prochainement pour vous. Merci d'avoir suivi notre émission. C'était l'analyse de la maman de Kazarema et de notre sœur Manzam qui posait des questions, la maman de questions. Mais la maman vraiment, que Dieu te bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Merci, on est ensemble maman. Yayo yango. Allez, tout le monde balandi à Mayo Chino de Bundes TV. Qui veut rien faire mais qui veut être riche à partir de le sexe. Donc tu comprends ça comment? D'abord qu'elles sachent qu'elles seront jamais riches. Et un bien mal acquis, ça ne profite à personne. Ces hommes-là, tu vas courir après eux. Ils ont juste le temps de coucher avec toi. Il suffit que ton mari te mette dehors, que tu deviennes un poids pour eux. C'est parce que tu es chez quelqu'un que ton poids est léger pour eux.
Il a juste le temps de te prendre, tourner avec toi, et puis te donner quelques billets, tu rentres chez toi à la maison. Ce fait que ton mari te laisse tomber. Tu n'as pas de maison. On ne peut pas te prendre en charge, tu deviens un poids et te laisse tomber. J'ai horreur des femmes qui commettent l'adultère juste parce qu'elles ont voulu le faire, parce qu'elles pensent qu'elles sont belles, parce qu'elles pensent que, ben voilà, il n'y a pas mieux qu'elles. À beau être belle, il y a les femmes encore plus belles que toi. Chaque jour que Dieu fait, les femmes sont devenues comme si on les dessinait. Et tous les hommes qui couchent avec vous, ils ne vous aiment pas. Ils sont tout le temps en train de découvrir. Tu as de grosses fesses, ils cherchent à voir ce qui est derrière. Tu as de grosses seins, ils cherchent à voir ce qui est derrière. Mais quand tu lui dis, il te dit que j'ai une épouse à la maison, mais tu n'as pas compris quelque chose. Donc l'infidélité des femmes, j'aime pas trop en parler parce que je me dis qu'aucune femme ne doit penser à ça, normalement. Et quand ça arrive dans ta vie, il faut faire un effort pour y sortir rapidement. Celui qui est en face de toi, s'il ne fait pas ton affaire, sépare-toi de lui. Celui avec, au lieu de coquifier ton mari avec lui, va te marier avec lui. Et puis tu dors dedans. Au lieu d'ouvrir la boîte de sardines et puis prendre le morceau de poisson pour partir, quand c'est pas mis au congélateur, ça pourrit. Mais tu vois, tu dors dans la boîte de sardines, même quand tu te fermes la boîte, c'est fini. C'est tout. Et puis, tu vas l'équipe sur les belaires. Donc, ceux qui peuvent nous mobile aux oignons comme on a bolingo, vraiment nous comme on a kaka. Moni, na mo solo na salate. Pourquoi cacho na mo salate? Faut pas tu na cacho. Parce que mon temps à lingo, on a vu que mon tozo lingo bien té. Oh, et bela basio bazali na mon kilo. Et puis tant yoza congolais, autre la congolaise pour ani. Autre la congolaise pour ani. Biko le musu pezali. Indele pe serviteur Mayo Gino de Bundes. Bo uti kolanda mama na biso ndenga pesi bino conseil alobi na mbongo impédicité okoma na yo richeté na mbongo de bien mal acquis pour bénéficier na rien. Alors vraiment bolanda conseil obo sale lango alors nzambe akopambola bino soki bolingi na bino te. Tant pis pour vous. You know what time it is? It's the time for Mayo Gino de Bundes TV. Allez, ciao ciao. Mayo Gino de Bundes TV, yeah, check it out, man.